madame Bellevue, oui, c'est un $20. Faut pas monter le bureau on a $20. Tout ça on $20 Zara. Tout ça on $20. Tout ça Zara na $20. Tout ça ce qu'on robe ma biasi la bisalu. Tout ça robe là qui a $150. Mais non là ta robe. Là c'est la Zara. $20. Oh, non, c'est Yaya. Chacha, na posada Yaya. Et pela Taïwana. Yaya Zaman. Ji. C'est un bagage sur le lobby n'a été. Et soit que pour l'année. Est-ce que les maisons c'est un bagage à ça? Tant qu'il comme c'est un bagage puis on a eu matin la poste na ba mende pardon te. Et si matin na c'est un bagage. Yaya, muda à coloniser époque il y a robot. Il y a violet, mauve, mauve, Tambongo, t'as la robe au belake toi l'attaque. Et ça m'a bête à cala. Bah comparons ma bête le quoi robe moi maman blanche à l'attaque. Ko dusoba beaucoup tu m'as blanche na dusoba. Ma blanche na la ta salté bon. Ah, t'es t'as la teni na teni ezar na cérémonie. Nango. OK. Pour respecter teni na teni. On les a balata on a ba fête ba samé, ya ba ba wara ba salaka. Tu ba fête ba musulman. Comment t'as la combinaison ma pembe $6 na pesa que détail combinaison na ba tika $6. Lek na tika en gros. $6. Tu peux imaginer. C'était un bagage à la première éponge. Aussi le temps il y a la kunate. Aussi le temps il y a les gars kunate. Tout le monde bécaté. Oye bandeni. Non. Madame Misona est pas c'était un bagage comme ça. Ma c'est dans le bagayo. Bah comprends ma bête le quoi robe moi maman blanche à l'attaque. Pour que ça c'est la chirurgie. Il m'a bête. OK. Les là-bas dans cette terre, donc d'ailleurs, prends le turbo, Yaya. Non, il y a Nini. Il y a déjà banani sato. Moi, la septième bagarre, il y a pas si bâton à banaté. Moi, la balinga la thé. Est-ce que ça va être mis sur la maman? Attends, banco va commenter dans la chambre. Yaya, bango na yeba, kwa mama na beta basket wana. Na kunolinga, neza bona somba ina yani na kauka. Oh. Na somba kwa mbeta biso na kauka bana c'est moi na bi français parce que là on a bandé nini. Mon danseur, je suis votre maman, je suis pour aller. Français na normalement la c'était bagarre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de votre émission, notre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre âme représentatrice. Jean-Christ Yana, la Cléopâtre, moi la Soukabasongi, je suis vraiment du chef de la place et la famille Libota. Voilà, aujourd'hui j'ai pour vous comme invité Bianca Zanga, moi la Soukaya, famille Libota, Neka Nalubaka, moi la Soukapis, moi la Souka. En tout cas pour moi, les rôles ici sont Moyoka.
vous voilà na Bianca toujours analyser toujours sur la par rapport il y a actualité toujours sur la tout le monde qui ont fait c'est de connexion populaire et peut-être pour les gars toujours sur la bon yango toujours sur la paix même actualité nous passé binemi bazala wana pour contrôler pour loba pour kuganga comment lelo toujours sur la mona Bianca Zanga voilà je ne peux pas commencer ça pourtant la paix ça va monter na maman au bazala wana pour soutenir pour partager pour liker pour surtout pour commenter ma émission la biso voilà merci beaucoup à la maman chérie maman Toti Katola maman José Lusadi Santé maman Chantal Mou qui voilà Elena David princesse Davina rappelez la bino tellement il y a voilà Montréal la Sokoza même langage nanga aux abisso là d'ensemble bah de coups de sous et il y a un peu na ya lelo ya kitoko pour ma casse pour ça naka bonne patience merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à ma maman. Hein. Maman, tu es un cadeau. Vraiment, merci beaucoup à elle. Voilà. Famille Bota. Non, famille Bota, ça va. Famille Bota, ça va. Donc, film Bisso Yongwan est déjà wana. Donc, consommer film Bisso, les locations épisodes. Traumatisme, 4 épisodes, les autres. Donc, non, ça va tout va dire famille Bota. Tout va se faire à la police de l'écriture. Qui est international. La reine mère, maman, mon côté. Donc, ok, la production, beaucoup de la fille de la vraiment. Merci que vous n'avez jamais réussi. Merci à toi, donc on laisse à ta main dans ça. Un grand merci aussi à Odette laisse à maman à Leslie. Merci à Niki laisse à Niki à mon papier. Un grand merci à Irène qui a lu ta vie. Irène qui a lu ta beauté, Marisha, qui a lu ta Patricia Branco, Karine Zana, je reçois pour décoration, agence c'est mon partage de grandeur, de Paris, et pas y avoir la maman chérie à moi si. Un grand merci à maman José de Sadissou, merci beaucoup à maman Claudine Bokatola, merci à maman Chantal Moukendi, merci beaucoup à maman Anima Super, maman Anima, merci à maman Nabiso Ewin, merci à maman Gina Mabiala, la grande H, maman Zakina, papa Alengi et papa Godard et Nico. Vraiment, Chacha, ma question à yo et puis bien nous vraiment. Voilà, merci beaucoup à toi, Bianca Zanga. Voilà, on l'a déjà dit, il y a des lots, tout le monde bon traumatisme et tout ça qui bon na mea culpa. Voilà, mon traumatisme. Est-ce que mémoire, madame Belgique, quand ça la mais aussi, à cause de la nette, un mois. Après, connu, mais pour la quand on est à culpa, faut avouer les faute na bango, après on commis trop traumatisé, peut être traumatisme. Mémoire, wana, et l'eau, wana, et l'eau de la yoni. Vraiment, bravo d'abord la soutien, c'est pas facile. Hein? Et au Vanda, au Talaba, l'eau, au Sala, donc, on est déjà. Place au bout de ça là vraiment côté ba chaînette ou les ok la maman top ya oh mucho tala Karine ya tala coquette ça na oyo biso et tala ba obi ke papa biso mbata c'est la ça soni yo ko makamba leki na ngai makamba allez qui na yoko allez qui na ngai qui ça ma famille batu nous odier mais la makasi yo oza no ka Belleville les a papa lia. Yo za camarade papa lia. Oh, en tout cas, yo ce que mutozo kota te. Ota la film ki. Ou biso to yo. Oye ba ndenge nini ke. Maman to ba pesa Belleville ba chérie ka ba keteka. So yo kotite. Mais quand tu as la film, traumatisme yango anezali. Quand tu as la film, on va jamais dessus. Vraiment. Ba considérer que ça la traumatisé ba voisin ba considérer que ça la traumatisé ba cause traumatisme na niveau moko boy ko biso ya attention tant ozo ya boy et pas madame Belleville faut que ça likaya bu obongisi mai potentiel biso kuna tension ça permis obongisi ben attention mettre ya rota la tension oso côté yango te ayo mutoko yebo ko yo fa crise kwa kiti o madame Belleville azo koma kaka voilà biso kuna traumatisme et le traumatisme. On sait le matin, traumatisme.
Madame Belvi Kanzi Ozasomo, pardon. Vraiment. Voilà, tout mes quelqu'un comme t'as l'histoire ah makambo circuler ah concernant makambo ya Aïda. Bah le but est Madame Belvi Kanzi abetaki Aïda 12 atala qui est à Dongola qui pendant que Aïda kuna kutina Lubumbashi azalaki neka ye moko azalaki neka à côté azalaki wana te azalaki na bango te azalaki pena la qui s'appelle que différence ezali entre bango na ye. Mais non, t'as la bonne fête, Madame Belvi Kanzi va dire que a Betty 12. Vraiment. Est-ce que vous avez un banao? Maman, ou a boti moi na nae. La place va toi ça. Maman n'a pas négligé moi nae. Jamais. Yaya. Non le banao. Au moins ni bateau ba yaka na ba polémique hein. Bateau ba dukaka place ma beza li ba sopela ngo graine et botaille et ça la ba fleur ba sopela ngo mai. Ici, Chacha, Madame Belvi obète Aïda Kara par rapport à Yanni. Est-ce que Aïda a signé un contrat dans Madame Belvi na Zaka Yayo? Jamais. Pour toi, non, mon top vision, batoune babanaki ko signer un contrat na top vision. So na top vision, mais ok, tourner place musu exact. Mais pas Madame Belvi makambouane exact. Osa mieux placé. Ceux qui ont bête Aïda 12, pour na bête à Bomar 12. Voilà. Pour na bête à Piron Dombas 12. Voilà. Akobeta Aïda 12 pour Aïda qui n'est pas jouer ni au Kosala et l'on ni na malonga o Aïda qui l'on sala Lubumbashi o ko nyongi sa Madame Belvi o Madame Belvi va bête 12. Non. Ozomona ti mususu ti mavanda na saluana musu Madame Belvi azaki déjà na Aïda libanda ozomona musu na bane ko sola tango ayebi ka tozaki déjà na Aïda libanda ayi apesi président Lombe nini mbota apesi kantina pe avandi ka pembe na Aïda sino mutonga na beti 12 donc na pembe no ndeni babi ka so dongola Aïda ako dongola Aïda na problème nini Aïda za mwana Belvi boti obi ka Aïda nanu avant auta et pas président Caleb auta na groupe Soleil to auta na Aïda groupe moko pas et pas Master Brimbo ozomona Aïda za ni aza mwana bima pas Master Brimbo ozomona maketo kuna peut-être ya mususu ile kaka kosa leka ya kanzela ya otela ya ko leka donc moi pona ye poza la Aïda il fallait leka non pas Master et aïe pas président Caleb ozomona mais pas président Caleb azuma kamote Belvi apese ya ko fongola mutu mais facilité vraiment moi mi ko misusu moi ba progresser exacté que te leki si moi Aïda zo reconnaître si je suis comme ça Aïda Gladys Capilas Ozomona, tant on vend du botali, moi on a reconnaître Madame Belvi. Ozomona, mais on a comprendre un peu le moroté. Comment fait-on le groupe c'est bon pas là. Bino batouza qui n'a fait tité. Si la est fait tité. Allez sosoté, amélité. Et le comment côté abuki mukuate. Et suis bino. Et vous savez bien que tu fille en fit pourquoi? Puis bazo tal la fête yango kaka ba hotel ta ba marié te mais bango bazaka non yaya na solo bano Belvi atika batu na défaut yango moni batu misusu asali AVCT mais munoke ke da mupanzi libo que le mite mais le que ko da bo na munoko moi nini ko la façon moura ta ndenge moura ko ta munoko voilà maman est-ce que maman amour ma place avant na kalobanga na bota mona mobali to maman na ba rési alors maman ngasi na vie na bana mibali ko sala perte ba butu na bino kenda ka pamba ba butu ki tu fa lala na bino ba mama maman bon bota ba ko na ba césarienne ba bola bino maman ya moto mais fait de fin de bota bino maman chérie mon frère ça va mi balé ba robe kutu ba marque ba t-shirt ba robe mususu ngana mama sina yebi yango mais tala bango ndenge ba ko préciser modèle ba robe tala bango ndenge ba zo tombola ba robe ba tombo yango ba lobi ki Madame Belvi Kanzi robe la taki wana ezalaki ya ba wara na genre na ye moela ta robe wana ezate robe wana ba teka ngo $20 ya bongo wara za mutu te ba bone bisaki ok ça va wara so ka teki robe $20 ya $20 pas bimisa $20 que son ba robe peut faut ça nango so ça nango peut au sombate est-ce qu'on aura pas $20 ne boîte Madame Belvi
tala robe à $20 ndenge boaki madame Belleville siko aussi la mutalata ki robe ya $150 na fête à domate bazara no eza lokola robe oyo bataki mbangisa bakenda kosamba makolo ngulu oh toi ça la série toi robe madame Belleville oui c'est un $20 oh bango balobi wana $20 tozengo $20 Zara tozengo $20 tozi Zara na $20 tozi siko robe ma ya sila bisalu tozi robe alata ki ya $150 ya no lata robe ni nasi na Zara $20 oh non si yaya chacha na foto yaya epele taiwana yaya zaman Belle-fille, on s'en a taillé ma casse. Hier, on a vu, on s'en a collé soso. Exactement, maman. Hier, voilà ta robe droite, c'est bon. T'es dans le raté. Moura. Mais balobi. Bon que ça, c'est la chirurgie. Il m'a béni, est-ce que mon fan, est-ce que ma soeur m'a autant la robe ou madame il y a $20. T'as donné ça les bassins. D'accord, on a des autres mangues, ça les noix béni. Moi ngai nazo regretter na ba parents ya Moura na ba parents ya ba Rési. Comment bana mibali ba yebi na ba komba ba tissage bana basi. Na ba robe abisi ba. Soko tuni Jerry Cobetox. Rouge na tina mbebo ba benga ngo rouge. Ayebite. Oyo tina mbebo ba benga ngo jou. Ayebite. Oyo tina mutu ayebite. Alo ba kuto ba suki no wa. Esa contre. Ayebi na été. Suko ba Rési akopesa yo na komba plante tina mutu, apesi na komba plante danga, apesi na komba silotier, apesi na komba crayon tina ba Rési boza musama. Kasi mais quoi quand on sonte ba Rési kanga no ka suki. Kanga no suki Moura tchaka basi manzaka. Tila libosa la ngwana vi. Ponel baba meke. Yo fa na basi bango ba yebi. Mais lobi ke banda lelo akomi ya bière ya madame Belleville kanja valata fo abeba bango Moura zela nanu. Boyebisanga Moura lata ketchi place ni. Boyebisa ngai Moura lata ketchi place ni. Yo ba makolote ko. Yaza li papa na chaussette. Totia totele misi kovo. Totele misi Moura. Na bango mi bale bato bapona nani. Nani ma oya ko oza mieux placé on lette madame Belleville. Te na vi kovo da. Moura oyebo lata te. Yo moko na Moura oza makolo ya kolata ketchi te Moura. Makolo ko li bata. Moura lata ketchi. On l'a ma poto ndima Moura. On l'a madame Belleville. Bana ko classer na nous ketch Moura. Tes chaussures. Tes chaussures. Tes souliers te. Pourquoi pas il faut souliers? Donc non na souliers te. Il faut souliers. Moi ba j'ai pas la ta souliers. Ya donc na boepena. Zoom sur mon peu presque lamba souliers. Y pas la ta. Chacha. Alors là ta souliers te. Donc na ketch. To gomme. Moura loko makasa sana ngeza li papa. Siko biso basket li papa. Oui, na bi li papa eza ba mi ba loka loka ba samedi ba dimanche ba weekend. Abwaki moi kilote moi, abeti moi lena e mo lemba azuma li papa ça tie ake côté mo mon pepeza aoza mo bo fort na malila o. Siko Moura yo chaque jour li papa. Moura ke ne fait li papa. Moura ke matanga li papa. Oza muta modèle nini? Siko yo muta bonno yo okoloba kosa abiera madame Belleville. Moura on a passé. Si la non coûte beaucoup classer les lambate. Si la non beaucoup laté lamba na malonga te. Mota la robe la taka na fête à domazé. On dirait muta ole la mama. Koza la bière to habillé. Habillé zit. Moya koza habillé. Oh. Mais elle va dire bière. Moura yo sama mobali yo. Moura suba ndemo na biso fangunzama. Bango na Rési. Ngani la zaboye, ngana mona ngo logique. Donc bango il faut ba ya na catégorie ya robe madame Belleville à l'attaque. Il faut ba ya ngo il faut ba ya na prix ngo po wana na tir na bango. Bana basi moi ça ndimaka muninga ne moi na. Mais différence c'est ça entre bino kana madame Belleville. Madame Belleville ça ne tolomo. Ana tolo malonga ya Android. Oh ne za bonga ta maman ya bino si la bisalo za na ngote. Siko yo Moura yo kozwa
tolo ya Android wana wapi po yo oyeba catégorie ya soutien numéro à mwasi oyeba akolata pointure ya soutien numéro combien ke balobi ke ma robe ane ezaki XL tala tout cela dans la logique des choses pardon ma Bianca Zara lobi ke robe wana madame Belvia lataki ezaki taille ya XL taille XR toboyi te tozwi yango tondimi toaccepte sikoyo tozwa mura na mwasi te mpo ngai nayebi loka bagéri kobetokisi boye baprince lwamba bayamisi batonton tadingala batonton moon okomona ke amoni oyo namoni oyo ensemble kosa mwasi na nga bien ekobongisa mwasi na nga ayebi taille ya mwasi na ye ayebi ke mwasi na nga misala taille S mwasi na nga ataka M ataka double X ataka XL bona ayebi ke neta ya mwasi na nga siko pour ça mwasi te mura oyebi te madame Belle mura non non chacha mura za mwasi makasi ezolakisa barobe bakenda kolata na baresi bakenda kosela yango kitchen nayebisa pamia matondo baresa tiaka plante pamia matondo ndimanga te madame tala leo ndenge ebimi na poisa baresi azopesa taille ya robe madame Belfi okoyeba yango ndenge nini tadiseza na mwasi te okoyeba basi opesi nga raison place baza basi yaka dimne kanda pardon ya buka mesa mama bana mibali bana baso yo obala mibali basi pardon mwana mobali azopesa yo numéro ya robe mwasi azopesa na pointure ya soutien ya mwasi oh la 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 tala kokosa na te na mona baresi na saki na métro apoka periki na isi pa même atono ngabi moto zaki na boya bila ngai te baresi aza camarade ya cousin na nga kosala bongo te ndo mona tika ko filmer ngo pona respect moto na zaki na ye na boya ko kena ngo likolo na boya ko kena bato abongo bato aboye vraiment lokola mu obi koka bamour aza na nani koka bamour aza vraiment na problème sérieux omoni eza bakabali na bango nyonso tu baresi nani leketu kutu moya ya eza te mpo ye mama deja bazoka na bango na nini ye nango balokolo bamama na bango sikoyo yango ozomona ke telema bamama na bango bakodana bacheche balingi bazwa madame Belvi na classe tala bino bokolela bamama nga mama nanga aza mobanga aza chaine te loka mama ya bino nga papa biso akufa kala tika mama ya biso deya nga nayebi deya po ya lipa mama nanga aza yoka acha mama nanga 78 ans maman aboti nga 78 ans ozomona donc ato fingi azali pe koka ato fingi esaka mte bapasi te mais ya bino mama bino baza ba jeune bakozwa bango na tete mama leketu na yams mama leketu aroda mama leketu na boyaka te bino ezolisa bino boyaka te bokolela bamama ya bino na bachete wana ta ekira bamama bana soni oyo bamama bino baboti bino bana bayebi kende eza boye na boti je mon garçon leketu Menjoka leketu. Je suis tantine. L'autre qui est métro mukona nini yaya. Assez kabareza c'est. Yaya, pas boire kabase bien ta présent ibra. Bien quand on boire kabase place nini. Présent ibra ngana za na bassin te na ko boire ninga fola boire ka tolo. Non que no boire bassin de nini. Parce que bango ba mbel bazo wela ko que no boire kabase ko tali sa taille. Mura bana kosalisa na osirige makolo pede nzange mura azalaka te mura pede nzange makolo x azalaka te mura zwa temps kosoigne bosoigno na nini mura baresi ke katisa mabundi baosapesirige matama munoko ezokangama munoko ezolimwa baresi kende basala osirige matama parce que grandeur ya matama ana ekomi bongo kedale mais ils ont santé, ils ont santé. Il a santé. Tu m'as dit que c'est bon. On moi si business. C'est qui comme nous. On dit que ça n'est pas moi si t'as ça moi si banga. Exact. Mon nom quand tu kenango. Mabune kangi mon nom comme mabune. Moi baba ma défaut abino. Voilà, on continue toujours avec Bianca Zanga vraiment. Les gens qui qui marquent, sinon on sait quand vous boitez les gens comment on sait qui marquent Bianca on l'a qui va pas. Oye ma bébé les lots. Ne ma bête ne ko talisa bango to za baninga basi. Ngata robe wana na yebite su de kita ini.
na yebi te so ezaki taille nini mais komona moura azo décortiquer Taïwana, azopesa na ba numéro, azopesa na ba prix ya ba robe moura. Yo za mwa mumba loko yeba ndeni po moura za na mwa cité. Parce que robe wana moura yemo ko mta lata kango, yango mona vandi suka azobisa muninga ndeke moni ba robe so ke lelo biso pe photo la tango. Voilà, tu continues toujours avec Bianca Zanga Kane, na bande koloba wana tout monde qui peut ya télé si ya des cas qui bongo na nous officiel. Vraiment aloba qui bablo moi concernant 7e bagarre et c'est pas ça qui vraiment et télé ça le biquet 7e bagarre azan a problème ya mbeto ana problème éducation bana azan a problème ya liputa ya ngwa kanga mana kilos pe en plus ceux qui bakutani moye ba obetana ka d'ailleurs le quoi betaka ba tout que c'est bakutani ba ko betana za lo mombo Thérèse abi 7e bagarre azan a problème à mbeto tant que non qui pas 7e aiba te que 7e bagarre pas mbeto abando sali tanga banoki la kuna aiba te que 7e bagarre pas mbeto et combien intéressant abando que là la kuna yo na lobi tanga banoki de kuna bano sala ye aiba te 7e bagarre azan pas mbeto oh malobi ke ya sala mambo ana te ya za mwasi baba na mabengo dadi oh dadi dadi ndinga lo batinga na tonga avec ba preuve zalo bano chacha bano benge dadi po anini netinga na zabo chacha mami te me dadi dadi mami zaki suzi bato kufa sa mabele ye dadi bazaka ndeni yaya ko yaka te na bisa ko yaka makamba lokuta te misapi makasi ko sa maseki te Muta misapi makasi belle terre na biso ya tete no moni wana Sainte-Thérèse belle terre na biso makasi aleka Angela 7e bagarre mais le biki aleka te aleka na Angela ayebi ndenge ni 7e bagarre azana pomme éponge aussi lota yo lala kuna te aussi lota yo leka kuna te otumbama mbeka te yango elekela oyeba ndeni oyeba te badamisona eba 7e bagarre kosala baseki te oloba na yo badamisona te bango tunde bazala baza liloko ya 7e bagarre moi 7e bagarre atala bi ita eloko na nga ne avandi mabi avandi abi ate eloko na nga wansoka benge teles sala c'était mon tika ba na des fois ya makati on est c'était le sera bike na zongi abike bana bana problème éducation ya na loba na yo Sabrina en télématé na mwana ya 7e bagarre dors d'ailleurs à côté le matin là-bas na 7e dors d'ailleurs prends le turbo yaya ngana couleur ya nini ye déjà bana misato moi la 7e bagarre ya basi bata na bana te moi na ba lingala te et tout ça ba sa mission na maman bango ata baluko ba koma te baza ba chambre yaya bano na yeba po mobala beta basket wana na ku na olinga neza boy na somba ena yani na kauka na somba ko mobeta ya biso na kauka bala c'était moi na bi français tout ce qu'on a moi na banande nini mon garçon je suis votre maman je suis venu te récupérer pour aller français na mlora moi na 7e bagarre na français wana mon fils si tu vois je suis votre maman donc je suis venu te récupérer pour aller jouer au kauka. Il faut arrêter votre équipe là, il faut venir chez votre maman. Non, il y a pas de... Non, on va nous le chacha. Comment on a 7e bagarre? Pas le Karalinga là, t'es. Bagarre français na français. Vie à bas na 7e bagarre. Ta 7e bagarre, ça dans vidéo na banako. Oh, malobi ki 7e bagarre lukae na buto amona ete na mo le kwa batika ye na défaut 7e bagarre tika ye na défaut yango moni yaya muto ya kaka ngala fina ngala sala lesbienne te la ndela subasma eza ya kolala na lo bana uyibi babenga idadi ndenge nini ngani na vai na ngama boy pamela ke benga ngada bani no ndeni otosala ba je wana na sima pamela na Paul na pesa pamela bis na yoka pamela to ndenge nini ko benga ngada dans ce que so ngada dadi ce que pamela za mami so ye babenga idadi babenga ya na biso molimo pema na kimia momi ozaka ndenge nini siko likona ngopo beta mninga mosinjo okena pa je respire silama
septième bagarre ko sala soni obi boko sala te. Pourquoi septième bagarre soka lobi na été et soit que pour nani? Est-ce que les maisons septième bagarre à ça tangi comme septième bagarre bi ngana yu matin na ko senga ba mendre pardon te et si maté na septième bagarre ya muta a colonisé époque ya Robodouin. C'était bagarre colonisatrice a colonisé bango nyonso tona oyebisa yo. Sikoba comment on finit le défaut. Dans le quoi bango na défaut bango ba komika ko yaka ata dodi. Ben biso to finga ba Belge nde batika Congo ka bwe batonga te fale batonga. To komi ko lela Belge zonga. Ne bango ba comment on lela c'est. Yo peut ata dodi wana tendresse. Comment finga septième bagarre na Canada ba gérer comme ça kana point. Au gérer comme ça a geler la yebasi. Matamike ba gérer ba septième année faut ba no lela chaque jour no singa bolé mais pas ba. Tika ko be ko. Na ko ba kama so parce que ba gérer ba biloko ba ko gérer te. Tendresse mutamisa pe makasi mo ya te ba fingi septième bagarre. Yo ko septième bagarre boya ta ko tendisa pele mo ka muke po solo ya masu eleki. Avant de battre la bi non. Oh yo. Pas moyen. Ya. Quelle ligne? Quelle odeur. Mais odeur de ma gaucho. Odeur de nini? De ma gaucho. Ma gaucho de nini? Voilà, il y a comme biso la souka. Mais question mo etika nga dans na koki jamais coûte aussi ces missions ça qui n'a posé. Alors biki télé sabiki so kaza porte-parole ya SB a futamaka a jouaka pendant que septième bagarre qui porte-parole on banda filmé. C'était bagarre c'était bagarre tu cause porte-parole te i boseli confusion. Septième atika là on porte-parole te. Septième c'est notre mémé. Ba mona kaka. Et problème. Alors biki septième na na. Et ça problème te. À jouer te. Et ça problème te. Bon c'était bagarre na ça me toquer la rôle. Oh, madame Belle peut soit la 5 rôles dans 5 films mobimba. Septième principal. Pour madame Belle vu babilo ko wanande équipe. Ceux qui septième bagarre ça qui a mourir à rôle. Le coso ya rôle. Badina na bazaba koma ba film. Ba Cardozo ba koma ba film. Ozo mona septième bagarre panga ki bano liembe na ba film na ba on abengisa bengi alo leki na ngadozo. Sala tableau mo webo kanga wana. Odozo au chat nenko pour mona kende ngaza bongo ba benga kele ba film azaka na batawa na te. Trop makamba septième bagarre comme trop bana na ye. Trop nini. Ya tata lobi septième bagarre za mobile te bo ya za mobile malonga. À part gérer esprit ya za mobile ye. Mobile nini o ya za na part gérer esprit. Ya za mobile. Oh. Ana mobile te. Ya to ya kosa ka nini te to ya kana makamba lokuta te. Ça me zoa makamba lokuta keba caméra cachée za wana digi autant makana gérer esprit bobu yango moi maman mteke avec rane un pas dehors un pas dedans non le bano avec rane bongo pour so ravana tali so ngana yo kaka yeba yo kaka ngo maman ba bazelo ko moko maman mteke lia kanene ekenge mone we kanene matoko bina na ekenge yango moni maman mteke afana kanene ekenge alia kanene ekenge pour pese rôle amona déjà ça perdant maman Thérèse et a perdant déjà maman top ce qu'on a mis à perdre sous souillé il y a un moment on a perdre donc moyen avant d'année ça comment on va un pas dedans un pas dehors aux hommes on va vivre bongo sikoyo so avant de raisonnabilité moi na bengane exact pour les gens na perdant où est tout top moi ça mbinga moi ça mbiju moi ça ma casse femme de valeur so la bina benga na epeli susu bato ba mona nga susu muntu mabe tika na vant tika lokwa e chanteur bongo na pesa ke rôle ma pesa ke rôle na kanda je respire ya mo mo kuna mo ebali ngombe exacte ba ko lia ka soso bango ba ko lia ka soso voilà mec le quoi na ndemo ga lo ba tianga lo bitie septième baga ba lukela ta rôle ba pesa ta vie 7 ya na lo bana yo 7 o yeli na rôle nyonso aza so ko bine ke oui o mesa rôle net o so bine nga za bongo a jouer majo o isa ni oyo isa rôle non en jouer so o tie moi ça libala en jouer o tie banani
au mona oh mais il y a pas joué dans les lesbiennes si natala pe film ango on bien côté natala ota suka modèle ya eternango makasi ya ko finga muninga te tandis ko leka pe na tatami wana ko ya kate ko sila maka alobi ke soko za bongo ndima na yo kaka olieke o koselaka otaka pe ko manza le liboso c'était mandima na za bongo mo c'était mawanga nango o c'était ma accepta c'était mandima na za bongo siko ya wanga na pwani yi babenga idadi pwani sila mako mama canaliser voilà. Semblant de mutamalamu nzoka yo poteka kaka makala na butu voilà canaliser nzoka yo poteka kaka makala na butu on ezaki bongo maloba ya Bianca Zanga. Voilà, merci beaucoup na bino oyo bouti kolanda émission même soko bana na bandeli kino la suka yango vraiment merci beaucoup na pour na confiance et puis fidélité au bosala na charme na biso acti final et puis la émission na biso oya coup sur coup. Voilà, merci beaucoup à toi Bianca Zanga pour na ndongo accepter invitation na ngai. Voilà, merci beaucoup à Jerry Kobetox na sima caméra et papa à Pam Smaton. Là je vois l'américain tous en vraiment belé présence à 10 pina vraiment et ça ici tout comme makasi. Merci beaucoup la bande de copains au boye malgré ma combo dans le thème nous avons ma famille Bota toujours. Merci beaucoup à ma maman et famille Bota et à Kat la maman chérie maman Katola maman José Moussadi ou maman Chantal Moukendi. Voilà, merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre pour la initiative il y a tout comme makasi de comme il a dit sur la suka émission na biso temps na bara déjà comme il a dit déjà la suka vraiment nza baloza lokumu kaka bosaboli na ati final bosaboli na chaîne ya biso ya kitoko bozala jamais famille Bota toujours pourtant nza balola batela pamola okutaniso nzamba. Voilà, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Acti Final Télévision. Je vous dis au revoir.